Kaswahilité, maman lobby que c'était vers minuit, les qui a Mokolo Ndak au maître Roger Azanani, Bokoye Baye, c'est quelqu'un de l'INAFEC. L'INAFEC, c'est quel parti? C'est le parti cher à Gabriel Kungo à Koumanza. Oh, boyo qui que moi problème est Zanakati. Maman lobby, bah la moussier, ko la moussaba lobby, bah si bah tomber les bisons d'ako. Tant que la mouki babandi ko évacuer biloko la police yé to komiwana. Yango to uti kotunaye parce que maison na bango eza jimélé. N'est besoin de la soki et je suis à Okende Tikuna. Alors, Mbote Maître Roger. Mbote Ndekoliezer. Tokuti yo awa, tongo tongo, tokuti. Toi lobby, attaque au qui nous sommes sur la voie de non-retour. Le lot bandeli émission pendant que la France est en train de coller là, n'enge tokoloba, na système yalis ou l'icolomi soumis balé comme toujours. Mais na moni ba chaîne tout la France. Ils ont balancé ni musique ni unité. Et le moko likambo attentat. C'est ça qui ne se fait pas chez nous. Au comment on a bandé koba kokufana est. Au lieu de la solidaire, biso tozo binakaya mado. La même chose na koloba. Le lobo moni ndenge makambo salemi na makambo oyo etali ba théâtre na lingi na lobelango. Tozo copier bazon kilto biso malembe la culture ya batu misusu. Sans que bino boye na koya kobeta masolo. To bandi awa bande kolanga match ebeta match awa. Batu bayaki de partout. Bosi bo vivre ango mais boko vivre ango pe ndenge misusu. Vital Kamer, rendez-vous naé, arrivé naé, sans préparation certainement, n'engayaki, n'engabayambié, ainsi de suite. Bokolanda bande kolonga ne boka que makambuya inafek et comme inafek A inafek B, biso to kitaki tangu to okaki que makambu leki. Ezala makambu yake batumbinda ku ya maître Roger Bokolanda yemoko. Toti kali na Lubumbashi lisusu pona konuka mwana mboka Gabriel Kungo wa Kumonza pamba te batu na ye bakangamaki ye réaction na eza ndenge nini eza ba masolo Bokolanda parce que koza la journaliste eza koluka ba information soki oluki te nani akolukela yo voilà bande kolongai yango na lobi makambo ba théâtre tozala ba artiste comédien belé ba artiste belé tozala ba Kajombo tozala ba Yandi Mosi tozala ba Saïsaï, tozana ba Bodo, tozana ba groupe Salongo, groupe Muneno ezali ko commémorer nini. Bande ko tout wana, tozali na ba Caleb, tozana ba tout tellement ébélé, oh boyebi nazo ko kotanga bangote, mais to luka ko valoriser bangote. Tozika ba film mususu tozocha. Conséquence ya ba théâtre wana nini. Bazola ki se biso ndenge bango basala ba kisi pa na bango, babomaka batu pona mbongo, c'est pour faire entrer quoi? Et l'État laisse tout passer. Notre culture est en train de disparaître petit à petit. Et là, Telimabe Uchiwapi, Naba théâtre. Ba moto Uchiwapi, Naba théâtre. Ba vélo Kotambole Uchiwapi, Naba théâtre. Mais est-ce que l'État est en train de voir là où nous allons? Mais le théâtre Naba, comme Mutazo Simakisi, Mutazo Salabo Pona Abomamutu, Mutazo Salabo Pona Zombongo. Donc, Mongo Yamakila. Ils appellent. Tokometa masolo bande kolanga ya bande ko ba buikambo ndenge la kendaki kozwa ba carte na bango de membre mais nazola ki sape bino ndenge nini ministère ya transport voie de communication et ko sale fort matériel à sika o bazwa à travers firme moko belge pona ko pese mituka pona surcharge ezalate eza yango mais le kola tona Lubumbashi to bandana na belema ya Lubumbashi je sais que il y a eu deux généraux la minene général Raus le général Jean de Dieu Oleko Bayaki pe awa balekati basalaki basalisaki parade munene on a coupé ça va tout ce qu'il faut mais entre temps Bolanda et le il y a mon mboka Vital Kamer mais en attendant to féliciter Senko basali déclaration munene dialogue yango mais dialogue yango pona nini est-ce qu'on va respecter la constitution tokoya ko brouiller carte na kati ya dialogue. Félicitations à l'église catholique, félicitations à la Senko, bao bazana matoya koyoka bayoka parce que eza wan. Bolandana nous descente
ya mwana mboka Vital Kamerhe toyaki kozwa ye na stade ndenge akitaki ndenge akendaki koso Nous sommes venus avec le secrétaire général Ewanga Ewanga, cet homme qui a accepté de faire une année de prison pour défendre la démocratie dans notre pays et la justice. C'est un monsieur qui a toujours parlé du Katanga et de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et je dirais que toutes les Katangaises et les Katangais puissent connaître Ewanga, ils le connaissent déjà, mais qu'ils sachent que cet homme a fait une année injustement en prison. Je suis venu avec le premier secrétaire général adjoint, Claude Loubaya. Notre parti il est à caractère national. Hein. Il est là, il a, bon, comme Ewanga, ils ont été tous des gouverneurs. Moi, je n'ai pas été gouverneur, je n'ai pas eu cette chance, mais ce sont des anciens gouverneurs, des enfants de musée à l'époque. Je suis venu avec le secrétaire national chargé des relations avec les autres partis, mais avant lui, avec le président du Conseil national, Alain Baya, qui est louchois, il est allé déjà manger chez sa mère, mais les gens vont se rappeler de lui. Mais le secrétaire national chargé des relations avec les partis et associations, dont les autres partis, Pierre Kangoudia, il est là. Voilà, il parle aussi Swahili, il a déjà vécu ici à Lubumbashi, mais il est du Kassai, bon, vous savez, il n'y a que Luputa et quelques qui vous séparent. Et je suis venu aussi avec Billy Kambaleleou, mais Charles Mbenga est là. Charles est membre de mon cabinet aussi, Charles Mbenga est là. Et nous disons, nous sommes RDC, nous soutenons Mazembe. C'est ce que tout le monde doit dire. Je suis RDC, je soutiens Mazembe. C'est ça le Congo que nous voulons. Un Congo d'amour. Un Congo où quand il y a un événement à Matadi, les louchois se sentent concernés. Quand il y a un événement à Bukavu, les Kanangais, ils se sentent concernés. Quand il y a un événement à Kananga, alors Équateur Mambenga se sent concerné. Le Congo, l'unité nationale, l'amour de notre pays. Rien ne peut remplacer cela. Ndeko Balandi, il est, je crois, 6h, presque 30 minutes de Kinshasa, 7h30 à Lubumbashi.
bisika tolakaki bino ke toke kosalela bino constat par rapport au match qui va se jouer cet après-midi. Awa toye ndenge toyaka na système à lisu likolo ya lisu parce que ntango tosalaka badéplacement tosalaka yango te mpona kose reposer mais mpona kosalela bino mosala. Je crois que là nous sommes na niveau ya stade Mazembe yango oyo bokomona, et là ce sont les agents de l'ordre bazali kozwa ba précaution pour essayer d'assurer sécurité pendant cet événement aujourd'hui. Bato baye ebele bauti Kinshasa pona kota la match, y compris le journaliste. Il y a une forte équipe, pas seulement les journalistes sportifs, mais ils ont un journaliste patriote lokola ba mwana mkolo Lupango, qui n'est pas du tout un journaliste sportif, mais qui est quand même lisu likolo ya lisu. Toye kosala la bino musala, ce qui est protocolaire et kozala pona bato misusu ndenge na yesa kabino toujours. Tozozwa mwana mboka Vital Kamerhe Mbote ndeko lezer yo komi Bumbasi wane. Système à lisu likolo ni suni balé habillé en TP Mazembe. Voilà. Oye kosala nini awa? Je suis RDC, je soutiens Mazembe. Ouais. Puisque lelo motema Kongo za kobeta na Lubumbashi lelo. Obike Kongo mobimba miso na matoi na motema ezali awa na Lubumbashi. Ezali ne balobaka na Bible. Sepela na bato bazo sepela, lela na bato bazo lela. Toye ko sepela na bande kwa Lubumbashi o baza ko sepela. Donc Kongo mobimba ezali sengolelo donc toza ko souhaiter Mazembe apesa coupe na Congo bendele mboka etombwama puisque mboka na biso baza kotonga ngo na libanda bi mboko yo moyen te mais soki Mazembe ko tombola ta muke balu ba malamu ya Congo na kanisi ekoza sengo biso nyonso awo ezali suma ka parti politique te to comité de la nation congolaise to kutani lelo et puis bi parti na ngazaka union pour la nation congolaise. C'est ça. Une Vital Kamerhe balobi ke bino bolingi bo politiser makambo ya foot yango ba invité pa Moïse pambate makambo ya politique na bino lobini. Moïse na yebi lelo te. Moïse azalaki gouverneur à Katanga, ngai nazaki président de l'Assemblée nationale, ngai na longwaki avant, nayebisaki ye Moïse oyebi ke koto kuna masolo eza su malamu te. Tôt ou tard okomona vérité ye mo amoni ke masolo eza malamu te alongo tosali tosangani te na Moïse na Vital Kamerhe basangani est-ce que eza mabe to malamu? Voilà, pronostic na yo au côté Mazembe a gagné 3-0 le 3-0. Merci beaucoup. Voilà, bandeko balandi eza musala ngai na yaki kosala awa ndenge nazoyebisa bino wana ezali ambiance ya avant match tokotaki depuis 11h alors que match eza soki na 15h. Bandeko bazali kowelela awa, le stade a une capacité de tout au plus 20 000 personnes. Mais balobi il y a plus de 150 000 personnes au bazali ko luka bakota pambate baya ko soutenir Mazembe baya ko vivre en live likambu ya match oyo. Mais là on a koloba quelque part là ce qui ata aza adversaire na yo nazo betana mupaya ko soutenir nani. Il faut ko soutenir ndeko oya yo pambate dala kaka tozaba na mboka. Ouais tozali a tozali toza na temple ya Bajangwena na Kamalondo. Voilà, lelo Mazembe azobeta na équipe nini? Azobeta na USM Alger. Baza ba mindele ba uti Algérie. Selon yo Mazembe ko gagner na combien? Awa d'abord ya liboso il faut te tomber la coupe. Coupe il faut mata. Donc lelo makambo sport makambo donc makambo bagola average ezate problème eza trophée toye pour la trophée donc tolobi dimanche trophée toye pour la trophée en tout cas cause à la 3-0. Voilà bandeko oyangai bandeko na bandi bolandi biso tokendaka na système à lisu likolo ya lisu na bandi descente na biso na Lubumbashi bato bazwa ki diarrhée surtout ba journaliste sportif akoti lisusu na makambo sport na lobi boye. Moi, je contrôle la politique sportive de mon pays. Tant que le match est simple, les alakabis sont Toki parce que nous avons senti qu'il y a des enjeux politiques. Félicitations à l'équipe Yamazembe. Je crois que beaucoup zappé exclusivité. Il y a moi Moïse Katumbi Chapwe. Tout le monde sur la victoire de Yamazembe. Mazembe a joué Pembo dans le gouvernement central. Il y a Ouana. Mais les Nibola bande ko Oyangai. Maître Roger Ndenge ayaki komema biso kobenga biso pambate
ndako na yezo kimoto bolanda bande ko balandi tozana Lubumbashi ndenge toyaka na système ya lisu likolo ya misu mibale 40 jours tozaki kana hotel tongo baye ko luka biso nini ezali ko salema bokomona kuna incendie moko salemi est-ce que za courant est-ce que za bougie nini leki awa ndenge bokomona toza face ya Mampala mombondaje kamine ezalaka référence ya Lubumbashi comme toujours en tant que bana misala na bino et toza tongo il est 7h là de Lubumbashi. Jambo mama. Jambo sana baba. Mama hapa tuko wapi? Muko muje kamine avenue Lubumbashi numero 10. Sasa busubuhi mnakuwa kuyala hapa ni nini? Shatu yale tuko benye nyumba. Mie niko huku ngambo. Niko voisin. Ni nini napita hapa? Bushiku tulilala bana tulamusha tu kuko muloko wake ya metre pasi anasema mama lamuka banasha kutuchomea. Basha kutuchomea nyumba iko la waka moto. Ndio pa tulilamuka wote. Nisa tunalamuka tunakuta nani voiture na lalaka mbarza humo iko na waka moto. Ndio alors turita au secours bote barlamuka. Ndio baranza kujima moto hii na bulongo. Sasa moto yenyewe inatoka wapi? Ni courant, ni court circuit, ni bougie, ni nini? Moto inatoka wapi? Atuyua mwenye alichoma moto ni muntu alikuya kuhakisha moto kwa voiture. Sababu huyu mtoto pasia arimona alishikia sama mikulu ya bantu. Ndio anafungula rido anaona muntu moya eko natoka. Alikuwa mwenye kukunjama chini ya voiture anamuona hivi anakimbia. Pale anakimbia kumbe alikuwa kuhakisha moto ndio anakimbia. Sasa njua nini banachoma huko? Hii nyumba yenyewe ni ana? Hii nyumba proprietaire wa nyumba arendaka transfer kulikasi. Njoo nani kuna ikala huko nyumba? Mwenye voiture ni nani? Mwenye voiture ni Maître Roger. Est-ce que Maître Roger kuna problème ile inaweza kufika mu niveau ya kusema mchomee nyumba? Problème atuyue baba, shatuyue ile ni vie privée ya muntu. Ilikuwa sakani? Sawa tulamusha ilikuwa maminui. Na mwe mlikuwa na batoto mu nyumba? Ndio, tulikuwa na batoto. Babote batoto wangu. Na bintu bari muritosha murievake bintu? Ndio, pale ba policier barikuya moto tellement ripanda sana inaanza kulungusha masharpante. Ndio ba policier bana ordonnance mabai nyumba banze kutosha deja bintu. Alors tutosha bintu byote bilikuwa paka inchi. Na hapa ni batoto ndio wanabirusha bisha kuyala tu mparcelle mule mnaweza kuinyama naona. Ok, merci. On va voir Bandeko Balandi pour la Bayoka Kaswahili. Maman lobby que c'était vers minuit. Lekia Mokolo Ndak Oyo Maître Roger Azanani. Bokoye Baye, c'est quelqu'un de l'INAFEC. L'INAFEC, c'est quelle partie? C'est le parti cher à Gabriel Kyungo à Koumanza. Oyo qui que moi problème et Zanakati. Maman lobby Balamusiye, Kolamusaba lobby. Basi Batombe Libiso Ndako. Tango Alamuki Babandiko évacuer biloko la police yé. Tokomi wana yango touti kotuna ye parce que maison na bango eza jimele ndenge bozo mona wana soki ezui awe okende tikuna. Alors mbote Maître Roger. Mbote ndeko Eliezer. Tokuti yo awa tongo tokuti ndako ya kozika likamu nini likia? Bon, lobby na ba 0RR de Lubumbashi. Ezalaki na groupe ya batumoko bayaki koluka ngai pour matiner bakutaki famille ezalaki na kati parce que nazalaki na ndako et puis naye kobima ntango nabimi quelques temps après quelques minutes après bato wana baye ntango baye basopi essence na mutuka nde bozomona basopi essence nazwi na elamba moko batiaki essence batie na se ya mutuka oyo eza Mercedes na nga et puis basopi misusu na ndako nde bapelisi moto ntango bapelisi baleki na nga famille nyonso ezali na kati ya ndako na bana mike nde babengi nga place nazalaki. Alors ntango nazoya mpona na secourir famille na ngai nde eleki na nga lobi oya yo moko te parce que vie na yo eza danger yo nde bazoluka soki oki koluka bapolisier oya na bango. Bon mwa minute moke nazwa polisi naya bazali deja basi bakimi et malheureusement okutaki dégâts ezalaki énorme ndenge miomo boconstate kwa omona baimage ya moto. Oui maître, selon yo ozana problème oyo koti ko sala ke baya ko tumbela yo ndaku ni qu'est-ce qui peut faire que baya ko cibler yo?
nga naza na Kinshasa ntango nakomaki lundi passé awa na Lubumbashi. Kyungu Akumwanza a tenu une réunion pour dire que Roger auti kokoma awa na Lubumbashi. Alors à ABC ba jeune union sur lobby, faites tout ce que vous pouvez faire et je vais assumer les conséquences parce que na okiko ndimate ye aya ko humilier ngai awa na Lubumbashi. Alors mission wana babandai ko luka place nini ngai ba kozwa ngai lobby hier nazwaki message moko o bakomeli ngai na Swahili balobi utakufa sa mpanya donc okokufa lokwa puku oza pauvre nga nazongisela ibango ke naza pauvre me nakenda kosenga mbongo Moïse te nakenda pe kosenga mbongo mutu te mais na ki pauvreté na nga nafanda na ndako ezaki vers 10h 11h. Alors vers minuit ils sont passés à l'acte. Awa pe na téléphone plusieurs messages de menaces ezali. Alors Mutuali Bosso azali responsable ya acte criminel ezali Kyungu Akumwanza parce qu'il a tenu une réunion quant à ce Mutuami Balé ezali mwana naye Marcel Kyungu parce que il a aussi tenu une réunion comment bakokai ko attaquer ngai ko luka ko attaquer ngai. Mutuami Sato ezali mwana naye Lolo Kyungu parce que abengaki ngai ye moko na téléphone. Il suivait mes traces partout et Mutuami Sato ezali gendre naye monsieur Lembik abala mwana Kyungu ya mwasi parce que ba réunion nyonso oyo ya ko opposer ba acte ezako saleme pa naye na ndako naye et pas nani et pas ya monsieur Lembik ke alobaki ki kondimate ke beau-père naye azala humilié na habité aza humilié ndenge nini. Nous sommes en politique. En politique, quand on se sépare, je ne pense pas que aucun pose problème, d'autant plus que Yemoko Kyungu a quitté le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a une lié armée, a une lié police, pour nous imposer que nous devons être le chef? Non. A quitté librement et c'est la démocratie. Alors, Moutouasuka, Ezali, un certain Shimba, c'est lui qui a amené. D'abord, ils ont cherché par identifier Ndaku Nangai, Bayaki Namoyi, parce que j'ai le témoignage ici. Et puis par après, ils sont passés à l'acte à l'opération. Voilà, Maître Roger, Bisso Toyebelio, à côté de Kyungu depuis des années, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez arriver jusque-là? Parce qu'il y a un conflit, Kyungu Kisimbango, Yosa, Wana au Fourou et Moulin, et c'est les moments où peut-être Solinga Kokufa Olinga qui perdre Moutuba Basseri Wana. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que vous avez la tension entre Yona et Gabriel Kyungu? Justement, Nengo Lobby, à l'époque à Kisimba, c'était aussi la même chose. J'ai échappé à plusieurs attentats au Kisimba, à Zazinda, Batuba Bomangai, parce qu'eux-mêmes ont rendu témoignage. Mais les lois, ceux qui se séparés, na Kyungu, c'est pour des raisons politiques. Yé Aponaki Asala Kende na mouvement ya G7. Biso na baninga mususu toboyaki kokende na ye na mouvement ya G7. Biso toponaki ko soutenir chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Mais hier alingi kaka tozala imposer na volonté na que place ya lobby tokende nde fallait tokende nde moni place divergence ya munene ezalaki wana entre ye na ngai et puis eza ye moko Moutali Bosso azaki ya koyebisa ngai que tu dois choisir entre Joseph Kabila et moi ye moko nde ayebisaki nga bon tokabwani mutu na mutu azosala parcours na politique. Je ne vois pas que comment il peut lui considéré comme s'il a le monopole de la violence comme outil Golekao. Et c'est ça la démocratie dans G7. C'est ça même où besoin le baquet politique et au ça la politique qui a terreur, politique qui a criminalité et continuer dans G7. Donc surtout les politiciens tu es privilégié intérêt en boka. On peut être un point de vue mais sur le plan il y a quand même qu'il y a le respect. Comme il y a la justice. Je ne pense pas que ça restera impuni. À moins que Kyungu Azala considéré ici à l'Ex-Katanga comme quelqu'un qui peut toujours poser des actes criminels et il est intouchable et que la justice ne peut rien faire. Mais maître, au moment que vous avez raison, c'est parce que Moutoua même pas Kabila et Gabriel Kyungu Akumwanza. Ce qui a lobby n'a eu que Tobima et puis il n'a fait que tout le monde sait. Ils ont une propriété privée, Kyungu Nengi IDP c'est sa propriété privée à Tshisekedi. Les partis politiques c'est comme ça, il faut changer Nengi Palou Pesa, propriété privée à Antoine Gizenga, Nengi Bedem sa propriété privée à Nemo Nantem, Yosko Oligno changer Nin. Memi yo kolia, mutu oya memaki yo alobite.
tobima yo picle ozomona te ke yo nde otrahir. Oui, olobi mutuma moko ya malamu parce que naza intellectuel, naza avocat. Ye Kyungu a sollicité Kingai na banda kosala na ye. Ce n'est pas moi qui est venu chercher du boulot chez lui. Parce que j'ai eu à le défendre dans un dossier très compliqué au Bino Boyebi et que à mon acquis compétence n'angai ba qualité nyonso alobaki non. Sur le plan politique, si je pouvais accepter à comme mes expertise sur le plan politique. Mais Eza Solo, c'est Kyungu qui nous a appris à aimer Kabila. Mais Eza te lokwa toza lokwa ba meme ya kolobaki lelo bolinga mutoyo. Lobi bolongo pa mutoyo bokende na pa ya mutoyo. Non, nous sommes des intellectuels. Ngai moko na sala ki jugement d'appréciation par rapport à la politique et chef de l'État. Et j'ai trouvé que je devais, moi, continuer à soutenir le président de la République. Ce n'est pas un péché. Lui-même, il a déjà quitté combien déjà avec qui ils ont commencé la politique. Batuboni Oya Zalakana Bango, Lelo Bakabwana, à cause des divergences politiques. C'est belé. Dernière en date, c'est pour le président de la République. Aouti Koti Kaye, à Kena G7, est-ce que ça posait un problème Yarolobake, Batinda armée, Batinda service de sécurité, Batinda police pour nous contraindre? Non. On a fait qu'ils ont parti politique régi par un statut et régi par le règlement intérieur. Et Bisso, en tant que nous avons interrogé le statut et le binini. Ce statut est Bisso qui est les gablo naïe. Tout le monde est salué à Bisso. Mais le statut est Bisso qui est les gablo naïe. Les appartenances, c'est un bien commun. Nous sommes des sociétaires de ces partis-là. Nous sommes partenaires avec Kyungu. Personne n'a qu'à faire qu'à travailler avec Kyungu, non. Nous avons besoin de j'ai mis mon expertise, mon intelligence à son service à Ebiango. Et pendant que nous avons des message à Souka, maître. Message à Souka, merci na bana nyonso ya quartier. O bayaki kosunganga na butu pona ko boma moto na pesi merci na ba mama nyonso ya quartier ba jeune fille wana elakisi ke eza bato yo penza bazaki nanga solidaire de deux na ningi koloba boye ngai soki Kyungu azolandanga amona ngai bien ou bien bo basalaki batalanga bien ngai na mokilio na banga kaka nzambe na banga mutu te na respectaka bato nyonso mais je n'ai que peur de Dieu. Et c'est ça, je n'ai peur de personne. Ce qui a Monique est quitté, je suis encore là, il peut encore revenir. Je suis là, je ne bougerai pas. Voilà.